Mbote ya mingi, mbote na bana na Congo nyonso partout bozali. Tokosenga na bino na bana na Congo partout bozali oyo balingaka balanda émission na biso mingi tosalaka yango na Kikongo, tango mususu na Lingala, tango mususu na portugais. Mais tokosenga bino bo se enregistrer comme ça chaque programme ya biso oyo ekotaka na YouTube bozwa yango mbala moko. Alors ceux qui ont enregistré okomona cloche moko ezaka na songe wana. Alors cloche wana linga o cliquer yango comme ça okoma membre oyo ya biso eza nango gratuit pour s'enregistrer. Et loko nyonso tochaka na YouTube ya ana ne Congo, donc ba descendant ya bana ne Congo oyo ezali histoire ya royaume Congo. Okokoma membre na biso, abonné na biso, et loko nyonso tokotia okolanda yango comme ça pe otia ba commentaire, opesa ba pensée na yo, opesa pe contribution na yo. Kaka nde toboyaka ba oyo bafingaka soka moni likambo wana ebénéficier te eza ko dévoiler ye to likambo tolobi e correspondre na situation na ye okomona ye akoti na mafinga. Mais mingi tolandaka yango te. Nayebi ke ndeko na ngai moko akomelaka nga mingi. Ndeko nga nazali visike nima na ikamba bo mwana nzombo ngini nanga kito bunako e unu ye monabo ye bobela rive kono ye panyani onkaka pasha lureru ayatola bandeko mingi nalobelaka Angola, mingi nalobelaka passage pa biso to leki, mingi nalobelaka histoire to tiki na mokili biso bazombo. Donc bane Congo oyo Angola kobanda province ya Zaire ya San Salvador eloko ma Zaire mbanza Congo, oui Kabinda toke na bengo tozwi ambrizete za kuna banzeto niso tuwana parce que bazabana ne Congo bien ki balongola bango bakabula bango poto bakoma musika na biso batu jibana ne Congo. Ndeko nayebi ke ndeko wana akosepela, mendeko rive kono visigenima pasha luleru visigenima ndeko baza ebele oyo basali histoire ba mususu kutu balobelaka bango te. Ndeko na ngai biso tokoki kolobela jamais histoire ya bana ne Congo tolongo na bana mususu parce que bana wana bazali sacré, biso tozali ba descendant ya Abraham. Nous avons une histoire et cette histoire doit être racontée au monde. Nous devons raconter l'histoire des enfants de Congo. Ndeko soki omoni ke mutuna to lobeli ete ko kanisate ke te to bosani ete parce que to lobela ndambu. Ndeko ba papa Lutumba bazalaka tolobela ki histoire ya musique ya Congo keno ebandi na mikolo na biso ba papa Emmanuel Dolvera, ba papa Fretash bazalaki balakisi musique na ba wendo kolosoy wana ba idue yenga ba duel. Donc biso ba ngole tolakisi bango. Ndeko na ngai tangu tobandi kokoma na poto ba angole pe bazalaki oyo bazo yembela bilamba parce que bilamba bayebaki yango
bazalaki kolata ndeko balakisaki bango kolata te mais makila ya kolata kati na bango ezalaki deja ndeko na ngai batika ba empreinte batika bilembo na parcours na bango mais batu oyo bayaki nsima balingi base faire plus malin que batu bataki na vraie intelligence lelo oyo nakolobela Rive Kono na Pachalorero po batu bayebake no bino bozoya poto sika oyo boyebaki te qu'il y avait une histoire et cette histoire que nous allons raconter aujourd'hui parce que Rive Kono ayemba babilamba mususu oyo ti lelo tolataka yango bayoji ya mamoto donc ye ayembaki yango déjà cette époque et jusqu'à présent tozolata yango baisemi yake jusqu'à présent tozolata yango comme les garçons jusqu'à présent tozolata yango donc moto wana azalaki avancé na oyo etali côté vestimentaire mais baparla bango te parce que baza bana bazombo eza lokola la bavie Jimmy Dula oyo ya catch mais c'était l'angolais lelo bazolobela kaka bavie edi mais bato mususu oyo bazala na catch avant bavie edi baya oyo kutu baentraîna kutu bango parce que vie nani akomaki entraîner na vie mayavangwa ya catch vie Jimmy Dula mais kasaki angolais pour mandonda noir oyo asali les beaux temps na Congo na catch mona nzombo ndeko nakokende musika te na soki nanu wana na bamiziki wana bavie uta mai bavie Simaro Lutumba soki boyebaki te mama muta madimba tata na ye muti ya angolais Dom Manuel na portugais bomoni yango baza ebele tina na tanga ezate mais lelo tokolobela Rive Kono boyoka nzembo yo parce que mingi nzembo bato boyoka yango te à cette époque na poto bino bozalaka te tango wana na poto bozalaka te lelo boye poto bozofungola bambanga boyoka banzembo yo bofuna matoyo na bino oyo Rive Kono tango wana banyarkos basala bamatebo basala badene coup de sifflet baproclamation Rive Kono pe salaka pa oyo na papa weba nakobetela bino yango endikolo ezoya bokoyoka album na ye oyo ezoya ya sika de Pasco Ndinga mwana muzombo naza korapele bino oyo boyokaka balobaka baza bangole no eza mawa kolanda yango pangiama ikukamba kebo mokolo nyonso ekokaka kosolungu lwakaki lwaka ehunu lubuke Rive Kono epange no pasha salombala zeke banganga kyo
Tchatch déjà. Kalouchi Janeli ayemba kango déjà. Voyez yango. Ceux qui ont une bonne mémoire, album, ils ont une 90. Ceux qui ont une bonne mémoire. Tchatch, Yoji, Kalouchi. Ok, non? Miglet, Dibi Kembers, Romeo Gigli, ok, non? Mochino. Bandeko Tina to swanaka to finga naka bato mususu kino yo yebi ezate soki ozalaka te soki moninga yebaki koleka ya lakisi yo ndimela ye oyoki yango na ba 90 deja bango ba Porsche ba Mercedes deja batotambola nango ntango wana bana bazongo kuna kolua kakoso debwa kuna kolua kakoso debwa utamutu na kamba mwana nzombo otemuka nkuangangu voka kebe ko zakwa lelo na rappele bino botuna mitema mabe ado mengani oyo anazombo toko mulele kutani mwana sefa Fablito mwana muzombo que son âme repose en paix. Ah, c'est bon. Panyama pasha luleru kuni na anganzevo na bake samu panyama rive umbani kake mbote kansi kuna kwiza na ndwa kikoko seto bange entrevista to bani ke tsangu kunzai mbimba mono ana ne kongo ibobilange mono kanda dieto tukivaikisa nzevo pangia mapasha ngekuti kuswama nga kwako mokera tumoke na ngenge moto ewawe pangi rive kono mbwenevo tangu ifuene ibani kensamu ko konza ba oyo ba yemi nzembo oyo bazaba ngoli oyo bazalaka déjà na putu tango wana banyarkoso bazalaka bazo parler sur sape bango pe bazako parler sur kitendi. Donc l'exemple ané ba comment bino ba kite lelo na yepsa ki bino ke Gérard Séné ngamu tunayaka na yango Gérard Séné en Angleterre ngai mutu tunayaka na yango sapato a Gérard Séné ngamu tunayaka na yango na Angleterre ba petit nanga mayele dina cheche ba témoin petit frère nanga Kisiona Roberto témoin. Mais 15 ans après mon dogo Jean-Franco Ferra yemba yango Gérard Séné. Est-ce que biso banani bayebi biso kasi masolo mo yango yote
bana bazombo bayemi na bango pe bazana ya bango bazana bango oye bazana vision ya musika mais biso kobotama na biso ezali ndiati lolongo wenya na lwake fulu kotele kaka na mona vo akula fili kitu kabonge diaka kitu kidi pasi vo luta kaka osala kwa sisi konima biso yango ezali na biso bandeko rive kono azongi na ndule sikoyo ale bomo ya sikezo ya kalate boko yoka yango ena le bomo wana ye amoni ke ayembela la jostai est-ce que bino bibi la jostai est-ce que bosu beka kombe la jostai azalaki angolais oyo azolatisa kula mambo oyo azalaki purifié ya Niarchos me moto oyo azobetela ye bakutile oyo ye azoparesi likitendi ezalaki en angolais la jostai le trio majesi oyo bino bozomona oyo basala succès ntango wana bela ezalaki basoki vango soki dia nzenza moto oyo azobetela bango bilamba bazobeta ntango wana ezalaki la jostai ayaki angolais bandeko neyebi ke mingi bakosepela te parce que ametela mozombo wana akatisaka nini yango nakatisaka eloko te bandeko nakatisaka eloko te me ngai nazali mpona kopare sur histoire Congo ndeko mingi kombo ya angolais etranzaka bato moko boye parce que bato bazalaki koimagine sur la nationalité angolaise alors bato bakomaki na bapense moko boye komona lokola angolais aza lokola mutu moko boye azanga mabele ou peut-être baza mayele te alors ekomaki kopousse to expliquer baignorant to expliquer est-ce que angolais aza nani asali nini na parcours na bango est-ce que ezaleli angolais za comment et j'ai vite remarqué que non souvent que na parlaka sur les angolais nazo blessé bato mosusu mais souvent ceux qui sont blessés la majorité sont des ignorants majorité bazali ba nyama oyo ba esika allez auti comment dirais-je le terme encore ils ont échappé ngai au mona a commis insecte allez à fly à voler les termes pardon au mona a voler allez à comme ganga sokande auti na ba sobe yango nini kutu ba insecte mkemike poye a comme insecte ba ame ko voler donc bandeko na finga ka batu te mais na parla ka si réalité moko vous allez cacher yango na lelo na ye na réalité arrive kono d'ailleurs na France tozaka na orchestre moko monango Angostar wana bazalaki pe kaka bana bazombo bandeko bomoni biso Angola tobandaki ko voyager banda kala parce que mboka na biso de nature et kanisaka peuple donc mboka et ça là en sorte que peuple a se retrouvé à sentir que non azana mboka na ye ok o sali demande ya passeport ndenge zaka na poto ozwi yango olingo senga visa ok ozwi visa ok na banque ma $800 bapesi yo comme ça ok de libanda osoma eloko ezala ba souvenir ya mboka donc biso tokendeke na bamboka ya batu te nakende kuna nakosa nationalité non. Partout où nous sommes passés, nous nous sommes présentés comme des Angolais. Donc ceux qui n'ont commis dans Mboka Wana, vous me demandez, je dis que je suis Angolais.
ton passeport na remettre yo angolais ya wapi ko ya malange po angolais ya musikwiji po musimbanza Kongo na jivule dia mfite mwana mongi mutu ziwidenwa muna ndinga chi ezate ko na mboka bapaya ote na za angolais ote na za muti ya wiji village na yo ote village na ngai zana Kisangani mais zana Kisangani na Angola na wiji ndengeni yango ba makamu tozolobela d'autant yo mutu ozoya kokosa na mboka nanga donc oza ennemi oyeli posa mabe na peuple na ngai alo mabele na ngai na tikaka te ennemi akota yanga ba ndike bo nzenza ka kusisa mupambo batako naza désolé nazo répéter yango bolinga te mais l'Angola nous appartient donc tout ça qu'on combattre pour peuple angolais à jouir la terre wana à sepela aller la mabele wana parce que ça nous appartient donc oyazali voisin na biso ou notre ami aye na mboka na biso qu'il se présente que non je suis de ce pays ou de l'autre pays donc tokondima yo na nationalité na yo donc tant que na mboka na ngazo ya kokosa après ça soko salaire to zio tokondame yo c'est clair donc ils ont sans pitié no mercy. Donc vous allez crime, vous allez hors loi, et puis vous allez malfaiteur parce que d'abord, tu as caché ta nationalité. Donc, dès que vous avez boye, ngai na wela ka mabele nanga, na wela ka peuple nanga. Donc, aux en est le côté oyo ko pesanga, que ce soit l'argent, que ce soit des cadeaux, ou une voiture, ou un avion, quoi que ce soit. Pour na trahir ma belle, na trahir peuple. Exact. Naza désolé ne sabini yango. D'ailleurs, vous me connaissez tous. Oui, mais allez nangai, toko kolia toko mela, mais tant que comme na likambo wana yangola, thin line na chanjaga, amitié koufi et puis la vie continue. Naza désolé. Nangaki na parler sur Rive Kono. Nalingaki na parler Sinde konanga Pacha Lulero ndeko baza ebele dernièrement na monaki ndeko oyo ya congolais oyo mwana mungala oyo abimaka mingi ko parler sur la sape ye soki atozwa intérêt soka sika nazolia akotanga kombo ya moto omoni ye petit oyo to garçon oyo te ndeko oyo mais soki sika wana intérêt zate omoni ye muzombo oyo petit oyo ya muzombo azaka muzombo soyo na comprenaka ye te tango ekisaka terme wana ya muzombo oyo petit oyo muzombo oyo alingaka a décrire yango de quelle façon est-ce que ezalaka utilisé mpona kodiminuer mutu wana kodevaloriser ye kominimiser ye nayebi te mais nakolinga mingi kodécrire ye te comment son nom encore Acha Movoto tango aparlaka sur la sape azako peut-être ba congolais c'est bon mais souvent tango ye aparlaka sur bangolais derima na monaki ye aparlaki sur Gordon d'un moment à l'autre azo parler sur sape oh mais petit ngutu toni azaka muzombo moko boy mais ozo parler sur mutu ozako de après ça mbala moko azaka muzombo moko boy donc ndenge azalaki saper ko sape mais sikoyo ndenge azalaki muzombo valeur na ye ya bomoto ya sape il fallait longwa parce que muzombo moko boy na moni ye na Angola mutu afuteli ye ticket pour que na Angola aza muzombo parce que lui il court souvent derrière les gens donc za camarade na ye tanga za na professeur zate si tout ça angolais muzombo wana bafuteli ticket na angolais ake na Angola aza loger pareil na angolais le bon ngoye moko benga ke pas grande na Angola le pays qui nous appartient ya ba zombo moko boye o ya lobaka mais au préféré zo Kombo ya pas grande na pays o ya ba zombo moko boye pour à décrire archevêque Mbala
oh petit oyo muzombo oyo auti na mboka na bon mais dis seulement que non petit oyo tozali na France alinga mingi na communication artificielle mbala mais non mais petit oyo muzombo ce qu'on a compris raté et ça muzombo comme insulte une façon de minimiser le peuple angolais bon et c'est vraiment gaga au Kenya Angola acha mon photo je ne sais pas si angolais est inférieur ou supérieur à congolais na habité on va rappeler autant je pense que l'histoire du Congo na contribution ya Angola na Congo oyebi yango oza mungala mama Mobutu aki Kabindez na rappelé yo mais yo oza mungala ndeko ya Mobutu me semble ne petit soupe histoire bien bien Maïdi Kangimbi il était angolais il est angolais parce que na azala bomoyi na Belgique kuna azali Kabinde na sel ka ba rappel ya mike na otanga ba komo mingi te nyeso wana ezalaki ba contribution na biso na Congo batu oyo baka ba zombo moko boye ba vie sama ngwana ba zombo moko boye ba vie lutumba ba zombo moko boye parce que yango façon yo ko décrire bango parce que so tangi ba kombo na bango peut-être ba plus grand que yo il faut avoir plus grand que bango dessus na bango faut ba zombo azam zombo wana ndonda puma noir muzombo wana ndonda puma noir muzombo wana ya utamai muzombo wana ya diato lukoki muzombo wana ya karmapa peut-être yango ndenge yo ko décrire bango na yebi ce que peut intéresser la nini mais ndimaka baninga mususu okubenga pe moninga na kombo na ye bazombo baza na valeur na bango valeur na bango ezali na misala oyo basala et non na parole baningi non muzombo moko boye te et de notre biso na rien biso plutôt yebi yo quelqu'un qui court derrière les gens mais c'est pas important tout le blagango soki mutu azali parasite moko boye eza important te pana surtout parce que eza vie na ye tina toparlaka ye eza te donc bengaka banyama na bakombo na bango aza angolais il a son nom appelle lui à son nom ce n'est pas important muzombo wana pekia muzombo oyo mais gore muzombo wana namonaki de masusu nani oyo azaki na wenge soki asomaki conflit na sampai pekia muzombo wana azaka muzombo moko boye te. Ça n'a pas de sens, Manda chante. Mais il y a un conflit là, le conflit en haut, bengi muzombo, mais muzombo, qu'est-ce que ça va voir? Na yebite, na suki wana, bandeko, et c'est mon nom kande, Rive Kono, toi c'est l'album à Sika, boyo qui est à Yembi, grand couturier, au Afrique. Et mingi bokoyoka bazombo. A plus, Rive Kono, Pacha, Kiembote Kene, Ndio Panye, Pisikinima, Mwana Nzombo, Loto Masal.